Dans le contexte de la collaboration entre la population et la police nationale congolaise, le commissariat provincial du Congo central, état-major commandement sous le contrôle rigoureux du commissaire provincial, le général Kantou Bakulu Israël, suivant son devoir qui est d'assurer protection à la population et ses biens, n'a pas dérogé quant à ci. C'est ainsi qu'un groupe de malfaiteurs criminels, agents d'une auberge Bon Berger à Kinzamvouiti, dans le territoire de Sekebanza au bas-fleuve, a été appréhendé ce vendredi 13 septembre 2024 et ont été acheminés au service spéciaux à Matadi. Ceux-ci sont supposés avoir perpétré le meurtre d'une dame qui répondait au nom de Ngomanzuzi Brunette et son nourrisson le 7 septembre 2024 dernier et dont on a retrouvé le corps sans vie de la maman dans les immondices enfouis dans un sac les jours suivants, soit le 8 septembre, et les cadavres du bébé gissant au cimetière de Kialala, toujours à Kinzamvouiti. Selon les informations recueillies par les chargés des renseignements de la police nationale du Congo central, le P2, cette dame aurait été aperçue pour la dernière fois alors qu'elle se rendait à l'auberge de Bon Berger chez un ami de son mari, lieu où s'est opéré l'événement tragique. Étant sous la main de fer de la police, celle-ci compte, après avoir accompli son devoir, renvoyer les présumés à Sekebanza à la justice après la présentation de ces malfrats. Banquette au Sali, baza 7. Mais awa, to kangigaka 4. Misatu, baza à Kaval, baza à Bokima. Monsieur Badiafoula, c'est Volo Gilbert. Il est réceptionniste dans hôtel, bien auberge, Bon Berger. Il est réceptionniste. Oyo, aza, on est à Mobali à Mowei. Il est tango. Bayebisie makambo nyonso elekaki na kati ya liwa ya mwana mwasi wana ye abombi yango akimi na ye ake kobatama ole akene aya koyebisa na bakonzi to na la police oyo ye komo na ye napesa bino komo na ye ezali Simba Masiala ye nde mutu azali à la base même ya makambo nyonso eleki awa po soki ya yebisaki na la police nde batiaki maboko na batu nyonso wana oyo basalaki makambo ya koboma mwana mwasi wana toye awa oyo ye komo na ye tiama enakumwa atekaka ba unité ya telefone mpe aza changeur de monnaie ntango baye koyebisa ye makambo ye bango basali ye apesi bango mayele bakende komona gérant bazwa décision moko te bayebisa mpe bakonzi te bakende komona gérant. C'est comme ça que makambo ekomaki epai ya gérant ye azalaki te gérant azalaki epai na ye kombo ya gérant ezali Hervé Malanda Menga gérant nda ye kopesa bango mayele bakamata nzoto ya Mowei bakende kotika yango na fulu apesi bango na basaki ye gérant obozomona oyo. Alors, natongo, il y a le 8. Tant que la population est bembe, na fulu, batu, bakanisi, mobali, mutabombe, moi si na yepo na zuwa, bakangi mobali na ye, batie na boloko. Ce n'est que tant que comme ça, professeur a tindi biso to que de banquette kuna na Sekebanza, et to yeko découvrir réseau ya batu nyonso oyo bazaki impliqué. Na liwa ya mwana mwasi wana baza na version na bango mais biso toyebi kaka ke bango nde mutu lokola leta azalaki te ba reconnaître ke batiaki mutu wana na saki mama na saki bake kotika ye na fulu ebembe na ye ezalaki akotaki vivant na hôtel vivante na hôtel a se retrouver na fulu ya kokufa mwana na ye akotaki vivant na hôtel a se retrouver na cimetière azala kokufa. N'ayant pas manqué de mots suite à ces actes de vandalisme et à la mission de la police nationale du Congo central, le commissaire provincial, le général Kantou Bakulu Israël, a émis son point de vue et a lancé un message à la population. Collaboration au la population. Expérimenter encore davantage police à proximité, de retravailler biso police biso mon côté, mais de resaler en synergie dans la population. Comme les gens qui na territoire ya Sekebanza, au beaucoup de collègues que mamoko na bébé na ba qui porté disparu. Mais après enquête, de monde qui est porté disparu, et puis na bomi bango bongo ba simuler morwana.
tokolakisa bino banani bazalaki na kati ya likambo wana babandaki ndenge nini bakomi nango ndenge nini bongo polisi akobaki nini po akanga bango eloko mo basali eza mabe mingi koleka mina osenga mingi na bandeko na biso baza na cité soki omoni likambo omoni yango kobomba te kima na biro ya polisi mpo toluka moyen tosunga bino mokonzi ya mboka oyo toza na ye ya province mikolo oyo papa gouverneur Grace Bilolo ayebisaki bino province na ye ki akosalisa polisi mpo koza sunga bino